Mokili makambo ndeko akoyeba te aboma libala to asala nini. Problème nini ekomeli ndeko na biso ya mwasi, nini ekomeli ye po akoma na niveau wana motema esuka ye bongo bandeko. Tokobetela bino lisolo histoire vrai mbote d'abord partout esika ezwami bino bo s'abonner bo like bo partager. Welcome na bino na chaîne na biso ya La Grande Découverte TV. Vraiment ba conseil na bino, ba commentaire na bino, ba like na bino esalanga bien makasi. Vraiment ndeka na ola kabino mambo bien zozonga. En tout cas biso nanga na bino to se retrouver ba conseil, ba découverte, mambo bele ba analyse. En tout cas bo sepela. Lelo toye na lisolo moko ezoleka na kati ya communauté na biso, lisolo moko ezoleka kati ya ndeko na biso ya mwasi na foyer na ye, mais tellement musapi moko esokolaka elongi te pasi eleki ye ayi alobi mama la grande na oka kobetaka ba histoire pardon zwa na ole histoire oyo beta nanu bandeko basunga nga na sala nini, bandeko eza nini. Ndeko na biso ya mwasi avanda na mboka ya Congo, avanda na mobali na ye babota bana 5. Ndenge kaka nzamba sala makambo na ye, nzamba sala grâce na ye, mobali aiko voyager, aiko ya na mikila poto. Tango mobali ake poto, akendaki ye moko atikaki ndeko na biso ya mwasi na bana na mboka ya Congo. Bandeko s'il vous plaît, bo like, ba commentaire na bino esa biso pe bien. Maman Mimi Salima. Ya Rachidi ma copine privée. Donc esali vraiment pasi bandeko na ngai. Ndeko na biso alobi mobali ayeko ya poto atiki bango na Kinshasa na bana 5. Kandenge ezalaka aye obongisa terrain, atindaka bambongo ya kolia bambonga classe ya bana et tout, bana pe baza na bango na mikie et tout. Après quelques années, 3 ans, 4 ans, aiko bengisa ye na bana bayaka te baiko landa ye na mboka ya poto. Tango bakomi na mikila poto ndenge ezalaka kaka bakuti mobali deja asalaka na ye wana mboka nini boyoka poto na mboka États-Unis d'Amérique 001. Ayo kuta mobali asalaka, mobali abongisa ndako kitoko. En tout cas esali vraiment bien. Aye na bana tala kaka mobali bovanda na ye bokutana kala mikolo eleke bele baye bakutani kanenge ezalaka harmonie na foyer, bana pe basepeli bamoni papa na bango. Lokwa na Amérique, vie Amérique surtout bana classe et tout, mambo ezalaka vraiment bien. Ndeko na biso bana pe babandi classe ye pe baye ko appliquer musala. Lokwa mobali aza deja na mukanda na ye, aza muto ko souffrir te ke soka komi Amérique abanda kovanda na ndako lo baye moko alinga. En tout cas tango ayaki eumelaki te asala application na ye ya social, ezala na document mo babenga yango social sécurité. Aiko bimisa social na ye, après tango social na ye bimi pa teko mwasi azwi musala. Tanga azwi musala bino mboyebi loboko ezalaki moko, papa ye moko afuta ndako asala boye ba course ebele mambo ebele. Tango mwasi aye abandi musala, omoni ke mwa équilibre ekoti. Mwa makamso ebando zanga mwa izangi eza te po mama pe azali. Denka bibelo bana biso, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Donc mwasi azalaka bonheur ya mobali. Donc tant mwasi aosala ezosala ke ba a compléter ba biloko mosusu oyo ezosala ke mso ezozanga na ndako, mso ezozanga na foyer, mso esala bongo. Donc ndeko mwasi abandi kosala. Tanga bandi osala bayokani na mobali ndenge eza boye. Mobali alobi ndenge ozosala boye zwa compte oyo chana msala na yo puke mbongo bawafuta yo ekotaka awa. Mwasi pe omoni kaka koya sikati
obéissance d'abord. Bon like s'il vous plaît. Aisika obéir ayoki nyonso mobali ayebisi akepi na msala na bango atie numéro compte wana ka mobali aza nango donc bakotisi ye ka bango bale bakomi compte moko nde bible eyebisa biso ntango bobalani na mwasi bokomi moto moko normalement ezalaka bongo na foyer donc mobali atali bongo azwi compte wana atie komwa mwasi kuna bakomi compte moko bakomi moto moko bongo nyonso baofuta mwasi ezokota na compte wana mais ntango ekota na compte wana mwasi asimbaka eloko te ndeko na biso abina simbaka eloko te mais eloko elekelanga koki esala basha omona mobali ye moko akei moko tofuna déclarer omona tokie na ye tosali basha toswape carte esili mais pona simba ata $5 na simba ate banana bandi musala oyo déjà 2 ans banana bandi musala 2 ans déjà na simbaka eloko te mbongo nyonso nasalaka ekotaka na compte oyo ya mobali nanga oyo aloba tosangisa pona somba ata mesh funa senga ye tala kutu ndenge naza alobi talanga ndenge naza otalanga bomonake naza kaka lokola suki ndenge nini moyena mibongisa eza te eloko nyonso funa senga na misana nanga mpe kosenga te ndenge omoni nga boye mama na grande nga vraiment na misana kosenga te tellement osalaka bemission na opia nalandaka yo ndeko mo atindelanga lien nabaki te na ye na nabeta lisolo bandeko ba ede ngai enatiki famille monene na Afrique ndenge na boye natiki famille monene na Afrique baza na besoin lisungi na nga naza na bato na belisaka naza na mama funa futela ndako chaque fin du mois donc moyen kutu eza te po mbongo nyonso eza bloqué pa mobali ye moko afutaka babili nyonso afuta ndako afuta courant afuta mai kolia toke shopping na ye kolata foto ke shopping na ye kosombela bana donc omonake nayebi pe kokumba te sikoyo namoni trop c'est trop nameka kosola na mobali nanga nayebisi ye papa boye nga naokoka te ne fiske opesaka ngai quelque chose pour que nazalaka nango na pe na bato oyo na bafamille oyo natiki na Afrique oyo nakosunga sans ke nayebisa yo mobali ayebisi te incompréhension ebandi kokota malembe mwasi siko atali bandeko na nga alobi veut dire siko ndenge naosala boye oyo eza lokola naosalela nani naosalela mobali to naomisalela mpona nga moko oui ekozala naosalela bana mais alobi en tout cas azokomprendre te soki ekomi nini vraiment alobi eza parmi biloko oyo ezostresse nga ezozangisa nga kimia nakomi komona lokola nayeki mwana mosala na ndako ya libala oui naboyi te ye moto amemi nga na mboka oyo na bana mais quand même oyo akomosalaki mbongo ekoti na carte ndenge nga nasimbaka te alobi carte ya biso mibale si réellement ya biso mibale nga mpe fo nazwaka mwa quelque chose nazala libre nakosomba mwa kabelo na nga bajeune fille ya lelo biso basi tokomi mwa bato bakobwakama bakabelo mwa biloko mobo epi likolo nango naza na poto mais oyo eza nyonso ye asalela na nga en tout cas naokosiporta yango te abina sololi na ye apisaka nga quelque chose okosalela yango nini eti lelo natikala ozwa eloko moko te yango décision naozwa namoni naboma na nga libala nasala vi na nga ye nga moko abi na Afrique kutu ozalaki boye te na Afrique akouta mosala mbongo nyonso akoya nango nga na simba mbongo nyonso mais na Amérique yango nayebi te soki poto yango échange ye to ndenge nini en tout cas naokoka te na lembi naboma libala oyo naluka place nanga nakende na bana naokoka mpe kotikela ye bana te alobi sengi nanga bandeko basunga ngai
nasala nini po nga vraiment nakomi prête ya koboma libala. Na bengi ndeko na yebisi ndeko ya solo wana mwana mama olingi oboma libala kaka po na mbongo. Alobi mama naza stressé. Ndeko mwasi alobi naza stressé na yebisi yo ya osakana te ozomona nga kaka boye naza stressé. Donc musala na mona bandeko baza à l'aise bazotia ba periki ya kitoko etu nga kaka boye. Nyonso na olinga nasala funa senga mobali. Alobi nalembi. Bandeko nga na conseil nanga ona pesa ki en privé ndenge tosola ki na ye. Mais lokola ndeko mwasi a insisté to beta lisolo na ye. Na yebi ke bino pe balandi la grande découverte. Bozalaka wana pona ko soutenir biso, bozalaka wana pona ba conseil na bino esala biso bien. Esala biso bien et donc na éviter vraiment bosunga ndeko na biso oyo asala nini. Ye idée eza alinga boma libala po azala selon ye ndeko na biso ya mwasi soka bomi libala akokoma libre akokoma gérer mbongo na ye moko akokoma sala nyonso alingi. Or libala ezalaka po na mbongo te. Libala ezalaka pour les meilleurs pour les pires. Est-ce que raison oyo ndeko na biso akoloba oalinga bomela libala eza raison oyo vraiment fo bomela libala to azolinga sala erreur munene na vie na ye to bandeko boloba eloko nini ndeko na biso asala oleka boma libala eloko nini akoki kosala parce que nga na part nanga tosola kine na pesa ki ya ngai comme conseil aza pe na besoin ba conseil na bino la famille. Pour na la grande découverte, oza la grande famille. Toyaka topesa na batoli malgré mikolo batan ezopesa mon boulot. Toza na bato bayaka. Bayepe tosali ba analyse topesi batoli. Tosungana parce que Satan za ya kotelema. Mokile komi mabe makasi bandeko nanga. Tozoyi bate tokende wapi. Oui, ndeko msusu amsa oloba mwasi aza reconnaissante te. Mobali pena bengisi na poto alinga boma libala pona mbongo. Ba papa msu bakolo babongo, ba mama msu pe bakolo babongo. Awa papa ya kopesa conseil, mama ya kopesa conseil. Lisolo to beti histoire oyo etali biso nyonso. Etali ba couple ebele bazo nyokwama na communauté na biso. Vraiment ezosa passe pe mawa. Alors ndeko mwasi ndeko mobali place oza kokanga maboko te ya kopesa toli esala bien. Komena ndeko na commentaire tikele mwa commentaire asala nini ekosunga ye abomaka libala pona mbongo to asala nini eloko nini asala ekosala biso bien. Voilà, abonnez-vous, likez, partagez. Je vous aime. Oza na histoire na yo numéro na biso eza na affiché wana. Eza affiché wana soki okomeli biso to obengi biso to ko répondre yo to ko solola. Voilà, bisous, bye. Tomonani mbala esima. Bye bye.